Des bandes à London TV avec des Bruno original. Soit qui ba femme est censée ba oba mamba lukate na vie ba oba mamba lukate na société. Des bandes à London TV. Yo mona déjà moi na moi si aobi mananda kuna bango abimi azui cop. Nzoka cop na zui yemo to bantu to mona ba fiba to comme komelsa ba mbwa mabele. To mona ba fiba bande ko coucher na ba mbwa. Mais le lona bi ba fiba mi ba se transformer ba mo ba komi ba mbwa. Des bandes à London TV. Papa na abomi moi na moi si oyo atie na katanda alala kana mbetu moko. Pendant 5 ou 6 jours, bateau ezoyoka. Et ça bongo. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour Mbote, Mbote, bonjour, bonjour, bonsoir, Nabino Babone, Nabisonyoso. Il y a 2 Mel TV original, ça dépend au bonsoir Libakou vraiment. Il y a Kolanda émission Nabino Obolinga Mingi ya Kitoko Boye, émission Kitoko Makasibo, et pesa maripa nangamoko, de Konabino, maman Nabino, moi Nabino Obolinga tellement mingi, Obolinga vraiment kotala talanga moi trop mingi mingi botalanga na ba télévision veut dire que beaucoup ba kayu bouti ba misala na bino mingi mingi ba diaspora veut dire bo brancher nga penda bo tchenga penda na télévision bo talanga na ba minene na banda kuna bino o eza bino ya eza bongo ya bino ndeko Cynthia Mbombo autrement dit moi na popi ya munene le Kilimanjaro de la presse na tchara congolais te pour na biki na zara na international et puis ça zoate là je vois déjà Julie Le Castello merci mami babi moi na poto zara ndebo Julie Le Castello moi na poto ya tongo makasi au boy au sali mokilinayo. Là je vois encore, j'ai dit encore un grand merci à mon boss Babi Debrino original. Papa zo pesanga toujours confiance. Merci boss na confiance zo pesangai. Au pesanga vraiment espace au pesanga vraiment kimbende veut dire na vanda na sala ka musala ndenge zalara. Na sima caméra to za bongo na merveille harmonie wa bimisanga vraiment kitoko na banda ko na na che make up na makitote. Babi moi c'est mon faux appel naturel. Hein? Bongo te netilo pena naturellement. Boba excellent belle ou belleté bino mombolo bakaka na moni bino babonné na biso tellement na lela bino ya trop en tout cas beau partager à mission bo emaka bo commentaka parce que ba commentaire na bino esala abiso bien ba commentaire na bino esala ke vraiment na vimba na musala pona nzoto so na bino vimba na opanzana bijo na musala kaka bino pe ba obo s'abonner en tout cas s'il vous plaît abonnez-vous massivement na kati ya 2 Mel TV original na lo baraka 2 Mel TV original to za kaka na YouTube te to za rapé na page Facebook to za rapé na site web en tout cas bo sala boko tapé côté kuna parce que esala kaka bien za ngani bo kuta kuna ya na ngote ko doubler nga tuna iteka ngai na bike bolinga nga tellement mingoye ba ke ka kuna nga pe ka ndi bomuna lelo na nga na plateau ya lelo na zanga moko na un peu to sa analyse sur l'actualité sur makambo ezo le kana ba réseaux sociaux makambo ezo pesa participer mawa biso to lo baraketo ya na pona ka ko sala musala rien d'autre. Actualité to analyse et zarambo kanabiso soki ya koloba ezali pourquoi pas to loba bino pe kuna na bandaku bozana na besoin boye ba ningi zo le kanamboka bozana besoin boye ba qu'est-ce qui se passe yango biso to yaka kaka pona ko pesa bino ba actualité ko pesa bino ba news ko salela bino musala ba rigueur na bino eleka troté na zande na pesa mi bon encourager ke bon encouragement bino et ça la biso bien rien d'autre ben je crois na pe et ça la biso bien monde bo finga wana en tout cas ça la biso bien et ça la biso penda kitoko makasi po baboya ngote yango ni makambo lelo to solo la likambo mawa pe pasi to ebite eza nini mboka o tozo kendi wapi Congo to ebite tozo kendi wapi toza na pasi pe mawa ekoi na mboka Congo tozo mona mabe ekomi trop mabe vraiment ezokota mwa mingi. Moi de la femme oyo eza mwana biso basi to ebite to sepela ki le 8 mars to sala ki ba fête ya ok ba bar ba kenda ki ya kolangwa balangwa ki ya ok ba hotel ba kenda ki ya rozoze mi pe bazwa ki ba femme essentielle ba o ba mamba lukate na vie ba o ba mamba lukate na société mais pendant que biso to bande ko sala ba makambo na biso ba différentes actualités na ba mouvement na biso ezaki na mutu moko to mama moko o azaki kokata motema ezaki na mama moko to tantine moko mwana mwasi moko azaki ko bundana na liwa muto ko ki ko défendre azala kiti et ça li passe pe mawa
En tout cas, histoire annoncée de tozaki koyoka na bomwana, histoire annoncée so ba parents bazaki na poko ba fandi so ba beta biso mo lisolo, histoire annoncée on appelle na libino lelo, histoire annoncée, ça fait très mal et très triste komona ndeko na biso ya moi sito maman na biso oyo akufa ki ba boma ki le 8 mars, pendant que biso tozaki ko fêter, biso tozaki ko mela masanga, misusu bazaki na ba hotel, misusu bazaki ko zo bazemi, misusu bazaki ko sala soki nini ba n'importe quoi. Muninga mwasi to mama moko azalaki ko bundana na liwa, mutu ya ko memela aide azalaki te. Mais avec que aoche la biso bo mona ba image, bo mona ba élément, image o ko sala passe pe mawa. Ko mona papa ya mukolo boy ko bomande ko mwasi o azaki pe moins âgé que ye. Abomi na raison nini, point d'interrogation. Ataku twango likambango ezalaki. Lobo mona na ozape moi triste parce que na oki mawa. Pourquoi quand moi au ya janvier automona et ça moi au ememel biso ba problème ebelé. Moi na biso ya moi de la femme. Moi au ememi ba problème tellement ebelé ba sexe tapé bimi bino moko boyebi ba vidéo ya ba pasteur ba audio ya ba pasteur ya ba sel na nzambe e bimi o bazo sala mabe na mukili nzamba bimi si ba na poisa, mais ça fait mal parce que e bimi kana moi na ebité bengi bobongi moi o ezala e comme moi moko maudit ton tenge nini moi o e comme moi moko maudit ou comment hein. Pourquoi motema mabe makasi boye? Pourquoi na ozwa téléphone ngana tala image yango? Pourquoi motema mabe makasi boye? Pourquoi mutako ko matina niveau ya roboma muninga na mutu? Veut dire mutu lokola yo. Obomi na yo yepe. Ata kutongo mabe zalaki. Ata kutongo salaki osoke loko nini. Est-ce que ezalaki important oboma ye? Pourquoi pas otika ki ye soit obi se ke ngana oto vanda soute na monike o tambola mabe makambo ozo sala ngana on se pesa na ngo na on se pe na ngote. Olongwe na yo okabwani na ona mutu na tranquillité nyoso. Est-ce que c'est important? Et puis participer ma abombi maman wana na ndaku na pendant 5 jours. Abomaye depuis le 8 mars. Abomaye depuis le 8 mars s'il vous plaît. Abombaye sko eloko esali ke omoni makila mutu egangaka. Nde balobaki makila mutu egangaka, makila mutu penza egangaka. Moi papa wana abomi mama wana abomba na ndaku na ye alala image a pasi. Alala kana ye na ndaku bandeko babolingo. Alala kana mama wana na kata ndaku tantine wana. Alala kana ye na ndaku. Oh là là. Na ebité merveille ozwa tone a olchela biso ba image. Bo mona mutu ndenga komi to ebite soka sopela ki acide soki atumbi moto ngo na nini mais avec ko zoomer nanu o la kisana nu batu e mona na kuna bien bo mona mutu ndenga komi bo mona mutu vraiment ndenge akomi to ebite asopela ki acide to ebite atumba ki moto to ebite asali nini pe ayoki somote abomi mutu ya mobimba mwana mwasi akangele na ndaku depuis le 8 mars o biso ba mama tozaki na ba fête na biso tozo fêter ezaki na mama moko abandaki ko bundana na liwa mutu ya koya kokotela eto mutu ya koya koloba azaki te jeune fille oyo akufi ba bomi e ko boma e pa mwana mobali e pa papa ngo azali papa ngo yeyo papa ngo yeyo abomi mama na biso ya mwasi. Abomi papa mukolo oyo obomona oyo yende abomi tantine oyo muke oyo. Papa o mukolo oyo abomi mwana mwasi oyo obino bomona oyo. Tala no différence no ya âge. Biso pe ba fille to sera conscience. Ozumi à merveille. Biso pe ba fille to sera conscience. Comment yo mwana mwasi okoki kobimana papa mukolo boy. Tant fiango kombone Alphonsine. Modli mono épée ma vraiment na kimia que ton âme repose en paix. Papa o aza mutu moko ya utika ete.
a mutu moko vraiment il faut que ne musika justice faut ça et puis na moi na biso basi obomi mwasi oza mutu faut kende musika biso ba jeune fille petolingi via pressé yango makambo oyo tozoloba ezomema biso musika omonika tata mo ba moko oyebike mibali mobali so akomi da mukolo akoma na bazuwa moko boye amonaka ke yo oza jeune oza okozwa pe mwasi to mobali moko boye akosa donc akomaka na bazuwa moko boye soko olingi au vivre longtemps na mukili linga mutu ya général okolinga no pe bien sûr mobala moko mais faut se comprendre papa na abomi mwana mwasi oyo atie na kati ndako alalaka na mbetu moko pendant 5 ou 6 jours akoti ambalai na kati sac ambalai na kati sac abombaye alalene na ndako. Gloire à Dieu kaka sika mutu akufaka bato pe bazanga raté lopango on eza lopango ya église pasteur église azoka solo makasi na kati lopango solo ezobimela wapi solo oyo ezobimela wapi bandeko abeteli papa wana porte papa nazo yebisa nini ke o na bomi mboa na ngai na bomaki mboa na ngai place okunde ezaki te na cheno awa antana na luka place oyo na koboma etala raison aopesa bato na bomi mboa na nga na bomi ye place okunda eza te yango wana na cheno na ndaku comme ça na luka place nini oyo na koki kokunda ye yo mutu normal okoki kovanda ndako mona mbwa o akufa pe ozo respirer odeur wana est-ce que mutu normal tu peux le faire yango tolo bakima kila mutu egangaka quel que soit yo bomi mutu yeba ke un jour secret kobima tota komona bauta ko babomela biso chauffeur abomaka boss na ya boma patron na ya kunde na kati lopangu na ye wana akunda ki ye wana après ya kanisa lokwa bat ba oyeba te mais bayaka ko découvrir pour dire quoi Nzambe a permettre te mutu oya ye akende ka boina bo pete non Dieu ne permet pas ça Nzamba za Nzambe yo za na droit ko boma mutu te akokata mutu pe mati oza nani et au que pasteur wana monyango za suspect des pasteur abengi police eye et sali banquette et continue ndako kwa papa wana ba découvrir mutu papa wana ambala mwana mwasi na kata sac ambalai na kata sac nzamba lola pasi souci motema oya mabebo ye yo mutu ozwi yango wapi motema mabe oyo yo mutu ozwi yango wapi ya koboma muninga na mutu obomi ye pe olali na place moko ozobanga te basi totambola malamu toyebi te cause ni papa na abomaki mama wana toyebi te cause ni papa bomi jeune sœur na biso na kombo ya Alphonsine akufi atiki biso toyebi te comme eloko nini esali que papa wana aboma Alphonsine jusque là nanu basambisi ete mais bakanga kelobi esalami makambo na solo na bino esalami na Kinshasa esalami na Kin na komi na Kin esalami na Kin na komi na Kin na komi na Kinshasa bat baby komi na Kinshasa ndenge ezalaka papa aboma muninga mwasi na kati ya ndako le 8 mars bandeko pendant que ngano to mela masanga pendant que ngano to zo sepela pendant que ngano to zo saba n'importe quoi muninga moko ya mwasi azokata motema azobundana na liwa muto ko défendre azati le monde est méchant mokile komi na suka bat bakomo saba makambu moko boye o biso donc ye moko mona likambo ça eza normal or que eza normal te comprendre te où allons-nous nde to lobaki ba fille ba vie pressée fille komi na vie pressée bande ko je vais vous dire quelque chose oyo na te komona 2 jours avant et donc et blessé qui ngai vraiment makasi donc nga makamio surtout nazara choqué nazara blessé parce que na mitira na place à batona et puis je me demande comment est-ce que bazora courage ya kusala iloko moko boya na vie
bazaka nimé na esprit mabe ou comme on te koloba ke zawadi o te ko bimana musena nzambe obiso toyibi notre frère notre chantre de l'Éternel soi-disant musena nzambe pasteur homme de Dieu ngana lobaka ke et na lobaki ke eza envoûtement bat badaki ba benga ngai balandenga en tout cas bato belé balobaki non na tikoloba bongo eza envoûtement te mais to loba eza envoûtement te parce que comment parce que to mona mambo esama est-ce que makambo ezo sama ba fina kala ba bande ko sala yango mais ça envoûtement et ça envoûtement bazo envoûter bango yo mona déjà mwana mwasi aobima na ndako na bango abimi azui cop nzoka cop na zui yemo to bando to mona ba fiba to komeka komelisa ba mbwa mabele to mona ba fiba bande ko coucher na ba mbwa mais lelo na bisa bino ba fiba mi ba se transformer bango ba komi ba mbwa fi a se transformer yemoko akomi mbwa bakanga na cage moko boy akenda na tongo bakoti na kata cage balatisi lokola mbwa balatisi na mukila balatisi soki ekaleso mo be basala ngonda déjà na mukila batie na sima azo sala penda ba geste o mbwa salaka bachele biloko na sanya ba mbwa azo melango boy na lolemo ndeka ba mbwa basalaka azo ganga lokola mbwa wu ngakutu ngongo ya mbwa ezate azo bimisa voix ya mbwa kati na ye bandeko mutu mwana mwasi mbongo ngo zoluka ngo ya ndenge nini oza nimé na esprit mabe. Laisse-moi vous dire mwana mwasi moko parmi bana baso babimaki na mbwa mwana mwasi moko ote kokufa elonye bomie boyebisa ngai eloko nini obomi mwana mwasi wana eza ba biloko ba oke kosala muto azo utiliser bino azo utiliser ba mbwana boyebi ete baza bato ba science bazo sacrifier bino parce que ngai ndi naza bino konzima te na mbwana nga na zimbwana nga na bengi fi moko boye accoucher na mbwana nga na pesa fia na mbongo qu'est-ce que moi je vais gagner là-bas nga nazo gagner nini na kotika mbwana nga accoucher na muninga na nga mwasi eza ba loge bazo ke kokota eza ba sacrifice bazo senga bango yango nozo ba fi bazo zala envoûté parce que baza faible balingi kaka la vitesse balingi bazala toujours à la page balingi ba mona bango ba bilmaka to moni analyse ezaka mulai parce que makambo ezo bakisa ma ba version ezo ba ezanda mo pena version na analyse ya pasteur Mike Kalamba ezo bakisa parce que la version ezo bima tellement belé la version ezo bimaka chaque jour makambo ezo bimaka chaque jour. Alors tant que chaque jour biso peut tozana ka pona ensemble sala biso peut tozana ka pona ensemble analyse parce que to bosala makambo na bino so bo film raté so bo mi bomba raté biso ba o to nga to pe bango pété mais tellement bino mo ya kana na ba réseaux sociaux yango biso peut to ya peka ko silisa on peka na ba réseaux sociaux amakambo kanga ba to ezate o mukamate onini mambone ezate parce que biso to tinda bino te biso tozana pona miso ezo mona munoko ekoloba mato ezo yoka eza bongo. Et ça bongo. Tant bon ça babilom suboyo ka soni botala non sima otali rétroviseur au lobby non. Je peux pas faire ça. Moi ça na kufi. Tant ka kufi obelo nya monaki, elonye salia kufa. Elonye poli na nzoto na e. Super mambo o ekoti na nzoto na yo mwasi. Oyebelo nyi ekiko sala kuna, oyebelo nyi ekiko bota kuna. Boyebi mwasi foko luka mbongo. Mais ko luka mbongo ngona ba voix ote na banzela oyo te nzela Dubai bakanga ngote nzela soki Chypre soki Turquie soki ni bakanga ngote ko sila kate parce que kuna pesa mboka batu donc pour si la faut batona lo ba bombarder mboka na bo batu nyoso ba kufi mais pendant que tozali zande mo pena Congo ko sila kate to ke biso ba otozali to ke batu bazali siko ngani na zabona ke sacrifier fina na ke boma fina risika mboka mobwe on a biki tina okufa ezala kaka e kufa te dona précété nani loko ngana koza nango précété parce que ekozala ka sona bina ke non na 2022 sona bina ke non na 2023 na 2025 ça dépend nga monde ce que ça dépend na yeba ndeni ya kolukela ngo mbongo bibo bisangai biye kuneza combien visa kuneza combien o nga fona ke te kanzote pa mbwa onga fona kete kanzoto ba boma ngai pona biloko mokili nyonso ekotikala nyonso ekoleka tout se paye ici bas nyonso to sala maifuta manase nyonso
Yo quand papa na tonga boma ki fi wana ya yebe teke ye motiaz aboma ki ayebe ne teke ba kangaye ayebe ke ba kangaye soit fake kima metango kimite abomi mutu akomola la kana muto ya bomi wana na mbetu a garder corps ya mwana mwasona na ndaku na ye a bon malgré ambalango na basaki solo ebimi ozo courage au kimate yo sali crime mais ozo courage au kimate ezanine c'est Dieu ezanzambe ndazo exposer bato mabe ndenga komi ko exposer bato ba pasteur à lokuta bazo sa mabe na Congo nzambe c'est ya mutu musulte nzambe to komi na temps de la fin bobongo la mitema botambola malamu to changer to bongo la mitema to komi ko vivre na temps ya apocalypse bandeko apocalypse na makambo nyo surtout apocalypse ekoma yango ezali na kati mibali bakokoma basi bakokoma mibali yango to mo ba lesbienne bakoti ebele na mokili ba pede bakomi ebele na mokili na basali na nzambe ba pede minene basali na nzambe wana ba pede minene bozo zuwa na ndenga sima bozo zuwa na bino na ndenga sima sodomi o bino mo bote ya na bible o biso pe ba oto ebike bible pekisa mais bino bozo sala yango ba loche bozo ke kokota eleki nzambe tant que yo prêter serment on dimi ko salela nzambe c'est que monique pas nzambe nyonso ezali c'est que monique pas nzambe nyonso ko kende bien mais pourquoi ko ke ko luka susu nzambe mususu nzamba zaka très jaloux oui nzamba zaka très jaloux nzamba linga basangisa ete nzambo oyo nzamba lola alinga basangisa ete le Dieu tout puissant Jésus Christ alinga basangisa ete aza tellement jaloux donc aza tellement jaloux yango bomoni nzamba komoluka abimisa na tango kalezaki so muta sa mabe makambo na tango sa po nzambe mama abimiso na poisa mais ce qu'on nzamba comme bando kotika temps muto sali mabe atikelo time so ko se repentir au bongoli mais mabe c'est comme si makaso ngomoni nzambe sko kande kiti akomi ko bimisa nyonso ato sala ki likambu yo mona quelque place ozaki ozaka yo moko laisse-moi te dire ekoyebana. Et puis silité mo ba vidéo ba mitakala o elandani ya basali na nzambe silité ko bima ya sorte na sorte e ko bima ya ndenge nyonso to bongo la mitema bandeko ba pasteur s'il vous plaît to lingi na bisote to boy na biso ko mona er nyonso ba mitakala na bino to boy na biso to boy na so to mona o video bo vanda na bino so mo moni ke musanza mesimba na ngote bo vanda na sekana na beta na uliso mo vite fait na bike to tikana mo ngamkie église moko eza awa na Kinshasa eza na Kasavubu ngana ya ka place na siège na biso place au sala ba réunion bandeko église wana lobby pasteur na bango autaki voyage autaki États-Unis aye ba décorer église na meyenga mandala ngakuna kanisa to na yenga mandala ba décorer église na yenga mandala pasteur azoya église mo balati bling bling po ba yamba pasteur auti poto église mo balati pembe na regretter image wana soto zaki na image wana na ngana la sabino bandeko na ngabo bo baye bake yamba pasteur na baloué ba moto ba wewa baloué ba fanfare baloué ba ni ba mambo atandi maputa ndeka Yesu akota na Jérusalem papa ye nzale sili na ebité so pasteur ayeli bango nyo surtout ba provision ya bango église mobimba ye na ebité so pasteur on pesa ba église mambongo a provision pour bande ba papa ye nzale sili na ebité basali tapage moko bakezo banda aéroport banda ba o batikala ki bakena coin tapage nocturne nde baloba na lopoto ça fait mal. Batu bakomi na ebité ba pasteur baso ko envoûter batu to ndeni comment est-ce que mutoko okokoma le quoi disciple ya pasteur to se sous ba disciple nzambe to komba disciple ba pasteur
tokomi ko adorer ba pasteur ba komi ko linga ba adorer bango bongo sécurité la police moura pour pasteur aux États-Unis à Kinshasa. Où allons-nous tozokende wapi Yesu Nzambe tozokende wapi mokili ekomi na pasi bande kona ngai résumé na ngeza boyi vie ekomi compliqué to luka elongi ya Nzambe to meka ko changer to meka ko sala effort ya biso moko mutabo ya lisumu ye moko soko ebike loko nde mema kona lisumu kata yango soki ebe loko nde sala yo osala bwe kata yango komema na te biloko mokili elengisa yo te kozala complexité kozala fia complexe te biloko nyonso tomona eza pamba luka mbongo na motoki na yo naloba yango nyonso makala ezali mape ezali malewa kutu ezali neti nga nazala nanga mama malewa après mission nakevanda kuna naketeka biloko nanga esi nalambaki vi koluka ngo na mbangu te vi koluka ngo na mbangu te mokili ekomi na suka nde moto azozwa mbongo na ye oyebi te nde moto azosala makambo na ye oyebi te yo olekaka mbeka sacrifice mwana mwasi wana toyebi te tosali ka analyse mais toyebi te babomi ye mpo na nini question mark toyebi ke retour réponse ekobima biso pe tozongaka po toyebisa bino pourquoi babomaki donc oyo faut tochango lokwa 1 po toyebi ke de koya tokoya pe ka po toyebisa bino pourquoi papa wana abomaki mais topesi papa na tort topesi papa na faute te ata kutu mutu asali yo mabe yo oza na tort kosala justice yo moko te soit libéré ye bokabwana soki azalaki mwasi no boya ye yo okoboma mutu te quand même au sein déjà crime tu avais raison mais au perdre raison pour omemi yango mabe ba mama ngola ba mbote na bino merveille mikozo pesa ba kombo mama bossa na ba kombo trop non comme une vanité merveille babi maman Sandralina Sukisa babi Jili Karouji binonde makambu binonde bosa ke sinta momaza nabi ke bo partager ba émission nabi ke bo tala ba émission bo partager ka bo s'abonner bo partager bo émission ba tala ka te ba s'abonner pe ba s'abonner pour mon kana coin wana mwangonga mo ezala boy o s'abonner o finir sous pour la notification c'est-à-dire quoi ba vidéo surtout bando kota na chaîne yo mbala moko o banda kozwa yango la diaspora na lingabino makasi là je dis un grand merci na ba fan nanga nyonso ya partout dans le monde entier o ba linganga o ba sepela na musana nga o ba benganga merci na ba appel na bino et ça nga tellement kitoko bozaka bino nga pe na ozalaka ngai musala kande mutu et ça que tozala zala boye je dis un grand merci à mon boss babi boss nanga makambo makasi merci makasi donc wa roloba mabene nga mona zana pona takine mutu simba kuta zate babi kuna et toute la famille na pesimbote na base na Mumbai Afrique du Sud na pesimbote na merveille na sima caméra babi appelle comme bimbaya na sifa Sangara ma grande sœur moi soit tika suki na défaut espace qui toko bomona boyenda za penza ni na makambo pe les sous espace la 70 oba yambara biso ba boya biso te air tout oya ka ba yamba biso ba boya biso te espace qui toko ba pesa biso vraiment place na bango bino bato poto bato libanda partout ceux qui boye masanga malili espace mo kitoko calme so vandi penda oza très à l'aise likamna mutute o mulangi o ninite oza penza à l'aise na la 70 eza na Dibaya direction à Sosa la 70 donc tozawana na pesimbote na batunyo surtout balanda sur de partout bino babonner na biso bo continuer ko partager be miso ba oyo penan bo s'abonner te bo s'abonner massivement parce que on est vraiment beaucoup sur makambo kitoko ndekana lo barakio soki nzambe azongite to kutana prochainement oizaki ya bongo Cynthia Mbombo autrement dis-moi la popi ya munene le Kilimanjaro de la presse to kutani prochainement bisous bye.